alingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Voilà, chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Shot News avec Eki Bumba, votre humble serviteur. Toujours dans notre émission Shot News et à travers notre site ESP Media. Quand on parle de l'ESP Media, on voit directement Papa Edo Amani et sans oublier Maman GH, Bambote Place Pozali. Voilà les lots, Tozali, dans le mois de mars, Tozo continue toujours Koyamba Bamama, Tozana Bamama Mibale. Il y a monde comédie Nabiso, il y a comédie Nabiso, Tozana Maman Nabiso Aziza, ou Yazana droite Nanga et Tozana Maman Loso. Bon, mon sous Maman Loso Lelo. Je crois mettre pas IP à Rota la Romona, Maman Loso, Tobe Tamo Masolo Mouke, malgré Maman Bazapena, Matanga, Nakati, il y a corporation na bango, il y a comédien. Voilà, tu introduire déjà invité Nabiso. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonne santé. Moi Mouke Nangolo Nzambe. Voilà. Maman Loso, bonjour. Bonjour. Boni. Bien. Voilà, Maman Loso, Maman Aziza. Na mois de mars, tu kutani na likambo munene, Maman na biso ewaso, atiki biso. Boyambi moi o ndenge nini, moi na bino spécial, moi na bino na grand événement oyo perte ya Maman na biso ewaso. Boyamba ki yango ndenge nini pe boza ko s'organiser ndenge nini pona kolela ye. Bon, toyambi mois de mars oyo na mélancolique, na tristesse, na chagrin, c'est la raison pour laquelle to dédier tous ces mois et ça confié na obsèque funéraire à maman. Toza vraiment abattu, toza touché. Nzamba sala biso grâce, mais il nous fera grâce. Obsèque à maman koleka bien et puis tout va se dérouler dans le calme et dans l'amiable. Voilà, merci beaucoup et oleka na calme et dans les miables awa tozana Maman Loso. Maman Loso tango yoka gisango wana mame waso atiki biso bino boza bato yo ata bolandi pena na simate mais bosala ki époque na bino moko to bozali na mais un moment donné to yoka ipna Maman Loso awa e kotiti na banzembo oyoki pe moko asala kombo oyo belé pe balandi lelo lokolo na e bato moi munoko moi koloba ba réponse directe mame waso atiki biso yamba ki ndenge nini pe boza ko s'organiser ndeni. Ah merci beaucoup. Moi nabiso de la femme oyo to yambaki yango penza malamu po eza moi ba pesa biso ba papa bazwa ngo biso zwa ngo eza jete nzamba kanisa biso to yambaki pe matanga ya mama ya waso ko faneza ki pasi ponga ezaka te pona matanga ndena ke komona e pona zai ko kena kuna mbalebele. Moi ne moka zaka copine nga marqué to biloba loba me na mesana ko kende kuna kaka ata choli na kenda kaka e ko pe mo sa zaki soko ke kuna pesa mbode zo pesa mbode da ko tuna yo Mama Loso ba chona likembe o le kaka na disco o pesa mbode te pona nini ye ba tsaka na likembe na disco kasi bongo zaki ya zaki mutu ya mbote mutu le boso ndenge mo ba ne goloba bongo ba tsaka bongo na disco na likembe biso ba tsaka biso te biso le kaka na TV ka direct ko soko ke kuna opesa mbode so pesi mbode da monio problème autour yango yo kotia o monio ebite ke ngana zali moni da na banego mona na okay na tukana bana osepela makasi na komi na monie na no sepela makasi liwa nesa ke nga pasi makasi lokola mama bango pe mutu babanda so biso le tozo sala moi ki makasi bo moi minene mais mama wa so mutu babanda lisona atika ko sala minene te so ne mutu sala minene. Ba souvenir ni nous aki nango to ba caractère ni nous aki mona ya malamu pa mame waso o lelo ko iko yebisa bandeko na biso mususu baza ko emboîter les papiers na musala oyo to ba o pe balanda biso ba yeba mwa muke nini yo zaka découvrir ya makasi pe ya kitoko pa mame waso. En tout cas ebele penza o na mona ke pa mama waso so na pusana ka pembeni na ye botango na baneko kende pa ya de la pe na ye ba pete ke na mutango oyo zayolo ba munoko ezande de la pe Iza donte bango koko na bango bazana koko na bango mwangata ye pasaka bongo mama pe waso pe kaka bongo munoko kambeli na mesana boka ni na taba choli na ye okoke pona bango ba choli yo boeti o mona lobi na ye lisusu na ye ka na mesana boka bongo
ndenge nakokutana mami waso mpena na live boye mais mokwa liboso amona nga baprésente ye mpa na nga en tout cas ayambaki nga lokola mama mpenza ayambaki nga alobi na nga mama ye waso boye tosololaki mpena mo ebele par après mpe na joua na groupe ne oyo abandaki kotourne abengaka nga na tournaka même akomplikaka nga mama na tourne ezela nanu ntina tournaki mpa na ye. Voilà, wana ba souvenir oyo mama lo soza nango ya mama Ewaso azwa peta tourna na ye donc asala na epé film et sala bien ba o bazana ba image ba romona et sigani ni ba romo bazaki ensemble ezaka ya lisoloté. Voilà, maman Aziz. Est-ce que yebaki mama Ewaso de près to kaka na musika? Ah, na bando zela mutuna na. Po mingi ba yebaka origine nangate. Donc ngai na banda théâtre nanga na 98. Na groupe Maboke de la RTNC. Donc maman Ewaso po nangai aza maman nanga artistique. Donc yende mutu alaki sanga maîtrise na scène. Donc yende mutu penza simbinga na loboko fungola théâtre za maloba loba ezande ozaka na ndako ndengo ko loba. Donc maman nde mutu façonner ngai abongi singa alors batu musu baye kokolisa ngai yende abotinga na art. Oui. Ah, wana penelo kwa malamu siko tango azwaki wana tango bozai koza na groupe Maboke wana nini oyo ozai ko donc ezai vraiment ko tike yo na comportement ya mama to na ndenge ya bozalani na ye na bato. Bon, au monde genre maman ezalaki elle était ouverte. Donc eloko ACP nango te a lobby et pour esili. A tchaka kanya la moté maté. Et pas lobela mutu na présence na Aziza. Moi na mwasi ndongo ya na groupe Maboke pour alobela nga bonga bina groupe Maboke to zwaka bana mike vraiment te mais lokola bato bazo senga bana mike ba ya to lingi bana mike bazalaka munoko te aya lobby ay koto asumbi te zala mwana kati ya baboti donc emboîter les pas obiso tokola kisayo yangwana pe na emboîtaki les pas na vandaki na maman en tout cas azara makambo a CCT elle a été ouverte. Donc si ça ne va pas bien, en tout cas, non, moi, boété. Soko sendenge alingi, pour marcher sans problème. Voilà, tous à la paix, hypocrite, togo solo lango pekaka, lelo ezo sala penza moi bien te na compte ya organisation ya makambu ya mama. Ezo sala ke bandeko misusu ndire baza penza intéressé te. Ezo sala ondenge nini soki ozoyo ke lokwa ndenge wana parce que soki tobi toza la claire biso to ba pandisango le 27 oyo jour ba okende ko tika nzoto ya mama na Lilita eza pe na ba programme mususu artistique est-ce que ozo trouver ngonda ondenge nini lokwa bongo so esa. Bon, na zo trouver ngo ezo za la soni pe passe. Au moni la conscience hein. Ils voient mon coin intérieur, bako sa angote. Donc tant que tu poses à tout acte, tu es acte, tu es ma bête, tu es ma lame. Là où ils ont la conscience, ils sont conscients. Bako forcer mutute, bako benga la paix mutute. Alors tu as la bango conscience, oh le bakino, loko eza ma bête, oh eza ma lame. Ya ma lame est dominée. Bako rejoindre bisoto la maman, ça ne vaut la peine. Maman zala ki maman. Donc malgré la polémique et sima. Maman a eu temps qu'il y a vivre période de la polémique. Donc elle était hors de la polémique. Elle a été pour nous une maman. Alors pourquoi tout ça va bloquer qui ne servent à rien? Donc ils ont honte. Dans nos cinq na bande koana conscience na bango et même bango dans les bons. Bah il y a observe maman eza pour na mutunios. Elle est universelle. Bah il y a tole la maman tina mkola suka maman qui na kimia pas qui na honneur. C'est ça ce qui est important, c'est ça. Voilà, merci beaucoup Binomo Bolandi, réponse très sage bandeko surtout oyo bazomo na netundiri za makambu ya songolo ya pakala. Moi je pense que ezali makambu ya tolongola baloba ki basala ki basagi ni tolelande oyo azali moto ya yambo oyo azalaki likolo oyo azalaki liboso tolelaye ensemble et gosala bien au lieu to kende na po songolo pakala loba ki ça ne vaut la peine. Siko songolo pakala tango lobi elongoli loboko elongolité tokendango bien mama loso tango zoyo ke lokwa ndengo na tamsu côté gauche basongolo banani bazosa neti moi résistance moke pona koluka kolela mama abone di forme to ezosa lo wana même jour wana makambo ezami balé ezolobelo nini to ezosala nini po lelo lobi biso pe to okende ba artiste o to sali lelo. Merci vraiment. Monsieur César passe na mawape soni po toza artiste et comédien. Ngano ka passe tant on a yoga baninga bazo welana pona ni yem da kende ki yem da zong saki seke tozo kende poto kena pona ba intérêt na biso
so tozokende kosoutenir mutu oyo akufi toyebika tiki bana tiki bakune te waso tiki bana tiki bakoko ebele bo tozokende kosala nini tozokende koluka ne mbongo na biso mitu na biso tokende sika tozokende mpona koluka kosoutenir mama na biso oyo ya liboso abandaki théâtre soki eza bongo toya soki toza mitema na biso mabe toyebike nakende mpona nsima mame waso nazwa 2000 nazwa 3000 nazwa 1500 mpe kosani mpe ya liboso bakufa tozwango tosala nani oke tosoutenir biloko ya botanga nayoki yango nayoki soni na mawa nakoka kutu koexplike likambo te mpo eza soni toya biso nyonso tosoutenir mama oyo akufi bakunda ye mpo lobi mpe biso tokolekaka nzela wana so basaleli yoke mama kingani akufaki tomoni mama loso te mpona nini ote mama loso asilikaki mpona nini falaki nde batia ye moto ya liboso batia ye moto akolamba batia ye moto akolamba nga nde naza batala kolamba so bamoni mpe moye babaka te mama loso kote tozokende kuna na stade de martyr bazoluka moto wasukola ta wese mpo bato bakokota oyo bakolanda kolelewa so baza bien na kosukola mpo koyoka te mama loso asukolaki mpona nini mpo asukoli wese mpo bato baya kolanda matanga ewa so baza malamu na osala ngo mpona ke kaka kosoutenir kaka mama na biso wana esili mosu eza te yoka mpe mpasi te ata baninga mosu bakei mbongo yango bazozwa ezokende kaka na matanga baolia mpe yango te na oyoka mpasi wana soki ene eza te. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Vraiment, to kozwa bango timing ité, bazana ba toujours na ba préparatif, mais kolezo kende, les lots commis déjà les 14, soit les 15 déjà, donc bientôt awa, les 27, to les 26, ezo koma pene. Ba epé oyo, ba eba ki mama ewaso, oyo ba linga ki mama ewaso, so ki pe bo meki ko benga, libota e osala malamu po na ko présenter ata ba condoléances na bino e go peksa pete ko tinda mo eloko po eba ksape kaka na lokola litanga mai na kati ya ebale kosala bien. Voilà, donc ba numéro ezali, ba numéro ya bandeko na biso, ba de la paix, ba numéro ya famille ezali, ya généreuse, donc bokozwa yango ata so pe bo benga na opasser binongo et osala bien. Mama to comme na suka vraiment ni no ko pesa comme message na ba artiste nyonso, ya basi logo ya mibali mais plus ya basi pour la journée de la mois de la femme et puis message moko pour na ba obsèque ya mama et waso. Bon, pour la mois de la femme comme d'habitude. Bonne fête à toutes les femmes congolaises, africaines et universelles. Bon, pour na obsèque ya maman, nazo senga kaka na ba femme ou bien tout artiste. Non, tout artiste. Comme je l'ai dit au début, pour na obsèque ya maman Ewaso, nazo senga na biso artiste, surtout biso artiste et comédien. Oya Koufi, elle est la première dame, elle est l'icône, elle est la meilleure de la comédie congolaise. Toi interpeller conscience na biso et zongisa biso na bomoto. Il n'est pas encore tard. Tozana mikole belé ba ya ko rejoindre biso to koyamba bango pour maman zali ya biso nyonso. En tout cas, je vous en supplie. To bomoto sala, to rejoindre biso, to assister, to sala makamba maman le kalamiable et ko za malamu mingi. Pesika zali pe akosepela pa ekena kimia. C'est ça. Merci beaucoup. Est-ce que dédicace Ezali to liloba moko na ba yayo batala ba msusu ba mona rope susu Aziz angwa kenda wa Aziz azali nde bomoninga nazali mbote na biso bonso boningaka ngai mbote na bayi bonso pe balingaka nga te naza bino bozali ngai nzambe alola abatela biso so bangi ba contacter yo ba ko bengo na d'accord so balingi ba atteindre nga ba bengi ngai na plus 243 90 57 93 530. Voilà, merci beaucoup. Wana ezalaki maman Nabiso Aziza oyo boyebi botala ba pièce ebele oyo nga na peseli ya Fiotingo Mambote na peseli Janifa Imbote na peseli ba nyonso to ba yebaka. Voilà maman Loso nino goigolo ba yasuka po to si émission na biso na basi nyonso ba comédienne nyonso oyo bazotala wa senet maman na ba yebatala kabino. Ah merci beaucoup. Nga na robakisaka ke bayaka tolela mame waso nyonso wana tobosa nango totalaka muntu tobongisi po tokotika kozwaye lisusu te bakundaka muntu mbala mibale te baya tolela mame waso ne tomesana kolela tokunda ye tozonga na biso na bandako tovande kimia mpona ngai le 27 yango ata pe tokende na biso bafete yango te ata pe esa pe nini oya kufa sana pe mutu ya mutu ya so pe le 27 yango leki esali pe loko te sani tozoke kolia pe kuna nini le 27 ya ka soso na kwanga na Thomson tolia ka mikolo nyonso ti masanga to melango mikolo nyonso to ya kaka
neto mesana ko soutenir baningo bakufi to yaka molango biso nyonso na ba comédien ya basi nyonso boya eza ba comédien baza libanda bango nyonso na bike ba kolela kana biso elongo ona ina lo bakaya ngwana so ba ngba joindre yo mama loso tamsu mutu mo batala okala bia mama loso na benga yata poto zo rappel ba appel to sala émission na vie de loin bo batumsu ba bengyo na Canada ba bengyo bo to za posa numéro na e tango yo siko bango mo bazwa numéro na yo pa na yo mo. Merci beaucoup. Numéro d'Angaïsa plus 243 085 25 24 857 085 25 24 857. Tu vois ce bingo zingamo. Voilà, merci beaucoup Ezalaki Yabino Ekibumba où a présenté l'émission Oyo tosolo lina ba mama na cadre PK ya mois de la femme na likambu munene o ekoela ki corporation ya ba comédien congolaise ba kufela ki mama Ewaso ba kufeli mama Ewaso parce que nzoto na ezali nanu na ndako ya Malili o ekobima le 26 donc programme moko échangé té et obima le 26 pour ba kundango le 27 donc bisonyo surtout to ba programme wana de manière que Oyo alingalela na libota ensemble aluka ko contacter bango pe ayeba mokolo wana tangu ekokoka azala na bango de cœur et osala bien. Voilà, tokomi na suka émission na biso mbote na bino nyonso to bolandaki pe balingaka biso to pesi bino ba mbote to bosante JNT service kuna nde soko tse biloko ekomi pe Kinshasa na Brazzaville na Angola na ndenge ya kimia. Voilà, tokutani très prochainement to lobinde to ba na suka émission na biso. Glory be to God. Gloire et zonga panae. Bye. Nalingi nanga mot de passe. Ona banda kona bige. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Madame, on a émission